Kalisus Maramba, danger de ce beau tapis BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi sita munene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3, on se retrouver. Ouais, mais bon, bonjour encore Nalobi, bonjour Bandeko. Donc, Wabi Nondeko, na yai lisusu po na kotali sabino, makambo nyonso eleki na kingakati. Na ebite soki bo moni yango ndenge nini, mais na epona lobela bino ki en tout cas, l'heure, pardon, est grave. Makambo iso leka na Congo, to fongola miso bandeko, to tika distraction congolais à côté na kati distraction ko là la moka tie plein ou ya sali boy le Congo n'est plus là plein et salini plein bongisi mboka plein pesi batu bilei batu bazui ba mama bakena wenze bazui biloko kolia au travers plein oyo et tu sais que dia ko sala ceux qui Félix ko sala na stade des martyrs ou bien bemba ceux qui sali plein batuana bazali bumonzala banda tongo na kati na bango ebele balete même fayulu batu bazo landa ye est-ce que suka na ngo bale bo poser bango ba question soki basuki ndenge nini pourquoi esukeli bango ndenge nini tala ba distraction passe tozoki to tala bo nani bolingo ya Congo eza souté intérêt comme ya moto anga moto fayulu tamso nga cousin fayulu nga boye bat ebele batu bazo landa comme qui fanatisme mais le Congo il est où Congo est comme mais combat est comme vraiment dans sens moko souté parce que tout le monde veut combattre et comme qui boudi mutu na mutazo bunda bitumba na ndenge na ye mais l'unité que d'une nation est souté après avoir bato ba landi Martin Fayulu o ba ke ba tondi ba sali plein na suka nango ba lieni bato ba landi bemba ba ke ko sala plein bolobi plein et zalate na mokili d'accord ezalate suka nango ba leni ni batuana mais lui il est parti, il a bien mangé. Fayulu pe place au Kendalier bien, Félix Tango au Kendalier bien, total a wanate, total limité à Congo. Total makambo kuti koleka na Kingakati wana. C'est Kingakati yango ekomani comme république de Kingakati ou bien zani. Makambo nini eleka kana Kingakati ba Congolais to fongola misu. Makambo nini eleka na Kingakati. Est-ce que Kingakati yango comme république de Kingakati to nini to fongola misu ba Congolais. To koti na kati ya distraction, to koti na kati ya distraction vraiment. Est-ce que makambo izoleka na Kingakati wana makambo na bomona iko na ebite atanga tanga mobutu bato babanda pe ko kendo fuka mena mobutu ndenge wana na ebite peut-être na bosani peut-être toza ba congolais to bosani histoire mobutu to kunda do mobutu ekenda est-ce que na mona mulongo bato ba no sala mulongo pona ko guma mela mutu bakende ko gumba mela mutu baki ko gumba mela mutu na ba intellectuel soit disant ba professeur de droit ba professeur d'histoire géographie ba bona boy ba Lambert Mende ba créature bango ba créature ce ko ba pas créateur donc ndenge Lambert Mende aloba ba confirmer ngo lelo ki bango baza ba créateur donc cela veut dire Kabila comme nzambe na bango Kabila za nzambe ya Congo te me ya bango puisque bon moni kindoki o bango balakisi biso to me poser question to continuer na fanatisme na biso ti wapi to poser question lelo nga luka débat muto na besoin ko débattre na nga numéro na ngezalaka boluki alukinga même awa même na wapi to kutana to débattre pour na mboka wana tous avons besoin de débat en boka parce que to continue na kata ki fanatisme entre temps le pays est en train de couler. Le FCC est en train d'amener le pays dans une fosse. Baza ba fossoyeur ba to FCC wana ba ndoki bango wana bomoni. Buluka ko Congo zo bongate c'est que dit lelo que gouvernement zo bimate mais gouvernement ko bimandenge ni batu wana bandoki bango wana bana ba agenda caché na bango botali makambo bango bazo préparer te o bazo ba ebike pona nini ba bimisa question nazo tourna bino su pona nini ti lelo ba bimisa présent ya sénaté
ti lelo bato bazolala bazolamuka bazo comprendre te eza bombe ya retardement émission oyo nanga nasala yango kala parce que makanisi ose eyelaki nga vamba abimisa makambo akinga kati eleki wana na regrette na bien au Seigneur fai nasala makambo avant bato bamona nga lokola ndoki yango oyo mamuna lingaki naloba mokolo wana mbala wana semaine o eleki émission nanga nasala yango na sali te na osala yango lelo parce que makambo nga nazalaki nango yango na otomona yango vis-à-vis boye nde babenga fara na moni yango penda en live donc na ngina bisabino que FCC ba na cartouche ya suka o bazo préparer ya na après les formations gouvernement boko tia soki na kosi tokotuna tanzamba tanguru tokotuna e bon mona une fois gouvernement formé c'est Kabila qui sera le président de l'Iasena. Bon, mituna, pour la nini basalite, depuis basala bureau provisoire, il y a assemblée où me la giboete. Pour la nini, Chilelo banda basala bureau provisoire na bango, Chilelo basala ka bureau définitif te, parce que ba yebielo ni bazo préparé. Balingi, tant gouvernement ko bima, ba code sabi son la distraction. Ah, Félix Asaliboy, Félix Asaliboy, njoka bango bazo préparé ma. Ta la distraction bazo zerabiso. Baza vraiment ba grand technicien FCC bazana bandoki pena bana katuna musana bango balalaka bazo sala kaka ba calcul ya mabe ndenge nini bakosala tokobima ndenge nini tokosala ndenge nini tokokota ndenge nini c'est ce que ces gens là ils sont en train de faire bota la temps gouvernement ko tokota na distraction. Tant que tu as en distraction, c'est ce moment-là qu'on va profiter pour bondir, bimisa, Kabila comme voter comme président de la Sénat. Bogota, si manango to komona. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. Babi, la nama bien na kata BTV3 pour se retrouver.